maternité de notre époque. Bon, bandeko baopenyela cimetière.
à côté de cet instant, Papa Panzo Joseph n'est plus sur l'avenue Yakata, numéro 24 bis, quartier Kimbangu 1, dans la commune de Kanamou, ni même après quelques culte dominical de Saint-Vincent-de-Paul, vous le verrez, ni sur son lieu de travail, car il vient de changer la principauté des communes. À côté de cet instant, c'est dans cette belle cité, la nécropole, qu'il vient d'élire domicile dans le quartier Canopus, à l'E11 au numéro 350 de la rue d'Arène. La nouvelle adresse de Papa Panzo Joseph, cité Nécropole, commune de Lancelli, quartier Canopus, à l'E11, numéro 350 de la rue d'Arène. C'est ici, chers amis, que vous reviendrez pour réfléchir, sans le tenir de leur physique, la nécropole vous étant accessible. Sera de 9h à 16h et les visites sont gratuites. Au nom de toute l'équipe et des partenaires, une fois de plus, nous lui retirons les condoléances les plus attristés. Nous allons devoir prendre congé de ces corps physiques en disant Mbouti. Je vous remercie. Vous ne les avez pas consommés, donc les paniers poubelles vont les accueillir. De ranger derrière ces corbières et accompagner avec des chants de gloire, pour que vous puissiez l'accompagner avec des chants de gloire. Et je vous souhaite un bon retour à vos chauffeurs de ne pas rouler trop vite. C'est une route meurtrière. En venant, je crois que vous avez... Ça passera aussi. Je ne m'occupe pas de la circulation routière, mais ce n'est qu'un conseil. À côté de la dame avec la croix, devant les cordiales. Sous les tentes bleues.
Pardon, excuse. Mama, apa cakap dia lah? Sawa, namoni Mama. Oh, mona. Attends un peu. Chaque famille, vous avez la... Chaque famille, vous avez 2 minutes pour un dernier mot. Moto soka kufeza la kabongo ya Nzambe. Nzambe ne muta permeta ka nyonso. Atako biso bato la souffre na kati na moto ezali kaka Nzambe ye moko. Souffre to accepter. Papa social. Événement monene na yo. Solo obongi na lokumu. Robete toyeba kokumisaka yo na ba circonstances nyonso ekokomelaka biso na bavi na biso. Pote yo nde ozali maître ya souffle oyo ezali kati na biso. Ya solo mokolo moko osepelaki Panzo Ngeu Joseph aya na mokili. Pe mokolo moko odesidaki ke olongola pema oyo ezali kati na ye. Yango esangisi biso kati na esika oyo. Natina na liwa oyo. Papa tokoloba lisu nini? Soki ezalaka topesa lisu merci te depuis Mowei ayeba ikozongisa pema. Mokolo na mokolo tozalaki kati na famille. Kino na kozela mokolo na lelo mpona koya kotika nzoto. Pense bapota nyonso Nzambe mitema na biso esili kozo. Eloko tokosenga epai na yo nkolo yamba mwana na yo Joseph Panzo Ngewuru na maboko na yo. Pesa ye séjour moko ya kimia bomo ina ye ezala tourmenté te. Mais Seigneur, yamba ye kati na maboko na yo. Tika ete ba saints anges na yo bayeba tout le temps ko camper kati na tombe oyo.
ezala butu ezala moto oyaki na biso nzambe kati na esika oyo mpona kotika kor yeba mpe kozonga na biso oya na biso aksida esalemaki te kozonga na biso mpe aksida esalema te tika ete nyonso ezalaka mpona lokumu na kombo na yo na kombo kitoko na mokoli yesu azali nkolo mpe mobikisi nde tobondelaki bo merci seigneur jésus christ. Vous jetez, vous cédez la place pour faciliter la circulation. Ici que peuvent en témoigner beaucoup d'entre vous. Ainsi, un de ses enfants, pour ne pas les citer, le bourgmestre de Maluku, M. Mpiana Babi, aurait pu écrire ceci pour son papa. Adieu. Adieu le Père Céleste. Papa Théophile, je viens te dire adieu. Toi que j'ai aimé, Papa Théophile, tu es parti. Nous ne te verrons plus. Ton rire, ton sourire seront souvenirs. Nos cœurs pleurent l'inconsolable douleur. Et en déposant ces gerbes de fleurs aujourd'hui à ta tombe, on saura que désormais tu es parti. Adieu. Lui a décidé de ton départ. Et je dois te dire, papa, au revoir. Je t'ai aimé et je terminais à Dieu. Oui, chers amis, puisque nous remettons Papa Théophile à Dieu, ici est de vous dire qu'à compter de cet instant, vous